Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec les adultes. Rendez-vous nous allons chaque 2 semaines. Rendez-vous avec. Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde, les amis de Kouli Media TV. Lelo Namoya Lelo, votre humble servante Zizou Zidane, Zetia Mounene, Akekolande Bino Lelo, grand artiste, Moko Obolukaka Mingi Bolingaka Mingi na Jeune en la personne de Elko Oboyebi, Atea Kiloba bien, a jouera bien, a CP Sabiso surtout bien, P. Alain Disaka, Nete Manabiso. Là, directement, on passe et on dit Papa Elko, bonjour. Bonjour, Maman Zidane, Zeta Mounene. Bonjour, papa. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Le lot, tout le monde a tout le monde est monté dans un bébé. Il y a un rôle, il y a pasteur, hein. Il y a l'indisamité, Manabiso. Et ça fait plaisir, na bandeko, il y a Monsieur Elko, le lot, na katia. Mais quoi, Zizou Zidane, au cours de ce parcours, na yo, bandeko oyo, besoin de chancer. Tu dis que à la routine des jours, le bas, mais bah, oh non, besoin de chancer. Donc on besoin de chancer. Le qui est Elko? El Congoï, c'est un artiste, comédien, artiste cinéma, de la Koloba. Na banda, nous sommes au art dramatique, car on a j'ai dit ça par ricochet. Donc, il y a un jour que je pouvais faire ça. Mais quand bien même, on a théâtre, même dans l'école, on a un internat. Je me capé quand même un théâtre ou tout ça dans l'école. L'église, là où j'ai prié, je me souviens encore, si je ne me trompe pas, dans 96, le tournant a fait. Tout ça, la théâtre, mon église, il y a un réveillon à faire année. Donc voilà. Un jour, Maman Milo, la présidente du groupe théâtral Amigo, a qui aide par rapport à film Mokoboui, on a parlé sur un joueur. Alors, le coup, on a eu un peu de naka fondateur, naka président de l'équipe, naka secrétaire de l'équipe, comme on a les as. Par rapport à ce tout ça, quand même réalité. Non, photo le bel makambu ya balé, et au sein de ma transfert, bino bobine ma transfert, et ça na sur ma transfert international, ba terme mo que la kawana. Donc manager a Rosala, donc il y a un des années na posa prendre salama. Alors na boyaka. En tout cas, dans la catégorie Naboyaka. Je ne voulais pas. Pour la deuxième fois. Bon, le rôle des films où on travaille Malembe, précédé au Salongo. Abondelinga plusieurs fois. En tout cas, Naboyaki, Naboyi. Et elle a envoyé des gens pour me supplier. Juste quand on a bien, on a théâtre, vraiment pour Nanga. Non, pour ça. Alors, un jour, ma femme a abandonné le tournage, a eu un téléphone. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas numéro de téléphone. A directement, je répondu, c'est là où tu es tourné. Ah! Je le logo. Directement, je suis bon, ça va dans Oya. Oh, il y a des costumes, des chemises. La côté Nanda, c'était pour la toute première fois. Alors on a accueilli au lieu de Koyo, après ça un rôle où il y a le Baguana. Et que Nazala Nani, le manager Kaka, pour un transfert à joueur, non. Après c'est une famille. Après c'est une famille. Après c'est moi aussi. Après c'est moi. Nakuzaki ya modero na rakina ya gesho na ka diamanté les sikawana na salaki ah
na sali tableau boson tableau mibale na mona zo memanga na ba ni nga te so na tali tableau o tableau suka ah bon ça va pour mes autres sala suka kasi bongo na ko modifier ka scénario to chaka crash ngabi crash aninga na kufa abi pourquoi to le ngoma diamant nde aku ko modifier scénario tant à modifier scénario sur place parce que la macasse on modifier scénario à modifier scénario sur place à ça que bon ça va ba benga ki yo téléphone drogue na yo kuna na nini na chikapa et jus diamant il faut koma yo mo boye nde na bimaki et ça que non na voyager tout ça les crash et c'était comme ça nengai na bandela ka théâtre alors quelque temps après ayeko changa na casting ya film moko ya Nzonzing ya Alpha Bokole que je salue le producteur le plus excellent Alpha Bokole l'honorable ah nanaki na ndako na yebe na ngapete bake casting nga na fana na ngai na liboso ndako na fana na moni durusu po aleki abina nga ah papa liko na ki komono na casting komono nga na casting ya makamni oh ya Nzonzing ya Alpha nga na bisia babelo na mino salite osala sana mo ki chakomona nga ah yo ki komona yo na ki komona so vérité ah yemo ba yo ya était non babandi tournage combien de jours de tournage ayo benganga ya ka biloko milamo no batapoto banini boye no la taka bien yaka nango ah na yepe na jour blouson nanga na jour forme nanga donc na mati donc na mati et na komi ote to na parler si ikia non yo mobali ya yo ono kolinga miraisa ah ba liboso na scène o ba tsuko no mona ba tsuko ebele ah bon et ça que on est comme on a battu belé bazotala ozo jouer après na sima caméra ba telemi on no jouer Erwan ozaki na fausse ou bien ozaki sous na fausseté sur le la fausse. Non, personne ne peut dire que non bandelo komombo et là où il y a trop de gens azan en fausse hein. Et fausse c'est là quand même parce que na yebaka même caméraman a bandeli sanga mo ba prise 2 fois. Et non 3 fois. Ah mon yo zoom qui na. Et quoi ça moral? Moral ko qui j'ai déjà ya kolobama BDG za qui. Les gazements déjà za qui na monoko na gazé. Pour mon anga na master na été. Mais suka kaka. Longo ka ba déjà question na suka kana na sisi na gazé na bi. Mon anga muninga na hotel ba vanti na mo sala o. Azokion. Alors tongo abetinga ngo ah il y a 4e fois ndé na côté parce que muta pesa nga courage na lobango tilelo. Il y a travailler parce que non on a répété. Il y a travailler sur quoi c'est non bien c'était Ursil. Donc Ursil Pechanga abimi le quoi quand il y a combo nanga moninga ce qu'on a tutoyer abimi maman ko a sauté a yambingai. Tant a yambinga na du courage ba moko. A donc il fallait non moi ça yamba yo. Après le courage. Moi na moi si. T'es là non pour moi moi. Pour nous le moi moi si. Parce que moi ici là yambi on nzoto ndesko ela musio. T'es na tawana na iba pe exilté. Non na bi aussi mais na bi moi na moi si. T'es là que son bon. Et qui le cola déjà yi asala déjà. OK? Ayo pesa nga ije wana. Donc tant yi ayambinga malamo ce qu'on a comprendre. Na koti kijika mba moko. Na bandulo basiko kwa jika. Le quoi peut beta man on a zolo balwa jika voilà tout monde kende no ba wana jika on balwa bon habité tout le tout bon différence on a passé le bi on le ba kijika donc kijika ezalaka ki kinoiserie pesa ko ça souvent différence wana mais kijika ezalaka ba tout so ba ya ne ba manu ko la biso ça c'est une différence on pose yoka bon balwa deux fois et yoka omoni ah excite là oh boni santé boni palais boni maman ça bien papa ça bien OK ça va tu couli hein. Ah, mais là tu as bien oublié tout couli. Boni nani donc à comme nous bossa na ba to akolo bata comme mbala moko. Donc pour c'est comme ça donc baloba deux fois. Parce que ya kinoiserie zane. Donc ya ndeni c'est boni yo. Donc c'est comme ça. Donc tu as direct. Donc bango ba ya na mangamo deux fois changer ma tonalité. Ya no bossa ni ya mo kwanza. Hermoso no geste moko boye donc
Il y a mingi na scène. Bon, bah ouf. Bon, au fait, oh putain. Putain. Franchement. Voilà les abats la photo, comprenez. Donc c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Est-ce qu'on a là le moutanga mo sax Alexis Mansilo, il y a zakana na en Belgique. Et jusqu'au vous ne s'échanger. Donc à ça là on a côté me s'échanger. Donc allô Obi Mokote Ah Obi Ah t'es bon t'es est-ce que moi franchement t'es non tu es malade hein? Mais je te dis hein, tu es malade ça. Oh mais pourquoi tu fais ça? Bon ça bon oh mais nous comment vous vendez? Non franchement franchement la poto boza danger papa il ko to lingi to yeba ndenge au salaka ba scène na obingi ojoaka évangéliste ozaka évangéliste ka sur scène ou bien oza vraiment évangéliste na vie normale? Non, on a chrétien pratiquant na c'est la Nzambe comme étant musala Nzambe c'est la bien Nzambe et ça ka tena scène donc Nzambe na c'est la kae donc ça ka pika tena kama na rôle moko parce que na banda rôle wana te et la banda rôle wana te même kama osambela to bana déjà kala jo ba meka ka rôle pasteur ba moni mbula ya ba verset biblique donc wana na côté pe na pona nga pona ya makambo wana. Donc les alliés et loko oyo mutu au ça on a facilité pour déjà aux ayango. Donc c'est comme ça même na ba et ba jika omoni na fanda ka trop na ba na poto na sala na bango omona non kanga ba geste na bango parce que un artiste loko mo ko loupé été na ndeto fanda ka ba bizengi bato maboma bato akwiti bato ba biloba bato banzunzu donc babiloko wana artiste a toujours na mo otala tout ce qui se passe dans la société amuta kwitso un jour eloko rattraper nga et la ngana ni la scène na rosala donc rôle nyo surtout donc na sala nango. Parlons sur le théâtre, cinéma proprement dit au salango. Théâtre ndenge ezaki liboso cinéma to mona ba maman na biso ba maman ipala ba maman iwaso batiki biso personnel mais to ko kita maman linga ba maman chako ba maman bipendo ba maman pembele biso to zipe exemple na bango bino suko to génération na biso dans toute la génération dépassé toi ka génération moko vend na biso tango yé théâtre wana jusqu'à nos jours différence est-ce que différence ezali so différence eza au compé ça soit différence ni ezali na jeu na ba mœurs bien na ba politesse do bilo mo na so ki différence eza to si so différence a été so différence ezali au compé si so ba différence wana. Oui Zidane moni na ko rectifier le romo cholo ba par rapport bison toi génération génération et dans la génération mais avant des générations ezalaka parce que moni bato babandaka c'est une génération après c'est kita na ba génération tant bon ba okende génération mususu mais bon ba kete bazali oui bazali mais génération na bango futala tant na bango basalaka na tant bisoto na oyo tant oyo. Là, c'était les paroles du pasteur Eko Kondi Bolandi Ndengalobi. Là, ça fait plaisir à maître Blaise Bazaba, élève à maître Wilpam Deke, Bolandi Ndengeni papa Elko Alobi. Tozoko ba papa Elko, Tozana problème, Tozana Mawa. Moi, Zidane, je suis Ouvira. Je suis Ouvira. Lelo de Toza Boye, Touti ko connaître frère Jamakasi et Salamina Ouvira. Aujourd'hui, na moni epesi 24 morts, ils ont débordement et la rivière Moulongo, je crois. Moulongo, rivière Moulongo est débordée. Maye Koti na Mboka, na Ouvira, le sali 24 morts, 45 blessés graves, et puis 350 ou 35 maisons et baby. Un mot pour na Ouvira, bandeko, tozo l'ensemble na Ouvira. Toza vraiment de cœur na Ouvira, basi, ba maman, bana, ba koufi. JP Aloma, 5 étoiles. Nous peux faire une information, basi, bana, ba maman, ba koufi. Un mot, papa Elko, moi, et le mot de prière, moko, moi, verset moko, au routine de la bango. So bayo kiango bayo kata mwa wana balanda mwa prière wana po et fortifier bandeko ya Ouvira au bazali sous place na Ouvira to bazali bande ya Ouvira et la biso surtout communauté congolaise tozo compatir na Ouvira. Oui, je compatis avec nos bien-aimés
ya Uvira toza tous ba Congolais, peu importe ba tribu na biso, peu importe ba province na biso, biso nyonso tozali ba Congolais. En tout cas, eloko oyo frappé côté wana esali passe ba perte ya ba vies humaines eza bien te. Na ba vent oyo ezali ya ba coronavirus bato bazokufaka et puis ba débordement ba naufrage wana ezala bien te. Et je suis Uvira mais nayebi ke nzambe na ngai azo soutenir bino, nzambe na ngai azala elongo na bino apesa bino kimia et esala pasi komona bato kokufa 24 personnes, komona bato kobungisa biloko na bango, kobungisa bandako na bango, eza lokola kozongesa pendule à zéro, compteur à zéro. Donc esali pasi vraiment que le bon Dieu vous fortifie et sika bozali. Nayebi que quand bien même eloko wana esalami, ce n'est pas la fin. Bao bakei nzambe nde mutalingaki, mais bao batikali, ne vous limitez pas seulement ya kopensaka ke vie na bino esuki ka bongo bolongola kobanga, bolongola mitungisi. La vie continue, l'Éternel Dieu vous fortifiera, il est avec vous. C'est la prière que je fais. Et puis eloko wana ekosalamaka lisusu te na bakote ya Uvira wana. Natalaki pe na information, on commence déjà à curer hein. Na l'information bandi déjà kosala curage. Mais nyonso moto abatelaka ezali kaka nzambe. Tika nzambe benda batela bino pesa bino makasi. Bao babungisi ba parents, bao babungisi bana, bao babungisi bandeko na bango. Que le bon Dieu vous fortifie. La vie continue, to continue toujours, le chemin est long. Dengue ange alobaki et pas ya Eli, mange et bois parce que le chemin est long. Donc on continue toujours. Le rôle Yesu na yete, il y a de bonnes choses où il y a de bosso na bino. Donc nzambo a osembo loboko na ye, pe osala bino bolam. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na kombo na Yesu Masia Nazareth là vraiment ezaki souci à Tante Georgette Mbwangi, ezaki souci na yo motema papa Peter ndenge olandi biso parce que bino ya koyeba qu'est-ce qui se passe na Uvira. Donc ndenge tozo continuer tozo kena kokoba famille d'Inzanza. Vous avez entendu boyoki ndenge ezoleka na Uvira, vraiment bato bazolela na Uvira. On est de cœur avec nos amis de Uvira. Papa, il y a un mot de la fin parce que il va pleuvoir bientôt, donc on doit finir l'émission. Donc surtout dans le barouba, bien moi bato kopesa mbote. Donc on est à vous. Le loba on a encore loba, boyebi mikolo yo. Tozana bitumba guerre ezali, oyo guerre guerre mo pepe. Tozo benga ngona kombo ya pandémie ya coronavirus. En tout cas, eloko nazo senga kaka, moto nyonso se protéger, respecter mesures sanitaires au mokonzambo kapesi de façon que aux à la victime te ya bitumba oyo côté biso. Notre ennemi s'appelle coronavirus. Balobi sokola maboko na yo plusieurs fois obimi ozongi sokola maboko na yo. Et sur au mona mai na savon ezali sokola maboko na yo to zwa liquide oyo ya ezali ya comment on appelle ça, désinfectant plutôt sokola maboko na yo maintes fois pour éviter eloko wana ekotela yo pour ceux qui ekoteli yo ekoti pa na yo o transférer yango na bato ebele et kokota na kati ya famille to lata masque ndenge basenge biso to lata masque ndenge balobi na biso ezali pour nous protéger, ezali pour na konyo la biso te mais ezali pour na protection na biso yango ezaki mona ngai o na kokoko koloba par rapport à l'émission bambote belé na pesi d'abord na yo. Merci. Evelyne Lobota, Zidane. Merci. Zeda Munene Zizou Balodo. Et na mona c'est ma caméra petit na ngai na nga mingi chinois noir. Na benga ya mo limbondo pona otumbola e. Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo ba landingai na États-Unis na moni Gabi Boka, papa na mama Powell. Mbala Doris, na pesi mbote na Pierre Bafala Mwamba, na pesi mbote na ngai ebele na Alain Kambaji, maman Angèle Ameza ba champagne na Canada ici kozali bambote ebele, na pesi mbote na ngai na Alus Mompeng,
napesi mbote ebele pa na yo mama Milo bandeko nyonso tu ya c'est ma maman hein, mama Milo mpona beti histoire na ye awa ngesho ingange bango nde bavie na nga na kati ya théâtre bato basi bayaki mpena babi te aye mafuta soutenir tomoni quelque chose Alpha Bokole mbote ya trop joyeux anniversaire à toi Gigi Bokole Smalto Modibo mbotama elamu na yo mbotama elamu na yo Chantal Musenge bambote ebele epai na yo napesi mbote na Disha Motometre mbote ebele epai na yo napesi mbote na Pompidou Mantilwa Claude Misamu napesi mbote na yo en tout cas vous ebele Ange Kaniki Jean-Paul Kedi Philippe Kedi bambote ebele vraiment voilà merci beaucoup vraiment en tout cas vous tenez à regarder na moment où on attend on est bakombo ki ma ebele bakombo bende ki ma rééchappera trop na tango nde bakombo échappaka ebele je dis bonne guérison à toi Aluna Samuna Jericho Lom Tumika bonne guérison à toi obika na kombo na Yesu hein ozamwa nzambe ozamwa netinda vraiment obika fire Robin à la Yesu. Là, ça fait plaisir à ma maman chérie depuis Irlande, Charlotte aussi, mais mon général Kabouya, donc toujours, merci bien à ma copine Joël Akele, merci à ma maman chérie Lisée Binda depuis Strasbourg, Bambote Ebele, welcome, Bambote Ebele. Gigi Bokole, na pesi mbote mon ami Esmalto. Joyeux anniversaire à toi, Neka Tosolaki, Yasholekiwa, Bambote Ebele. Vraiment, si vous avez aimé cette émission, merci. Nous allons nous retrouver à la prochaine.